Palina Gabongo. Ameka kutala bona robeta Stade de France. De l'Europe na vie na ekombo na bato yoka te. Ameka kati acha concert. Na minute fallait avoir no sabe Stade de France ta ko kangote. Nazo une force pas la nature. On nous sala. Fala beta ngo avant. Et comme la souko, a sali combien d'années na succès? Mais banda faire un banda na succès pour nous amener na zaka na vanda wana kaka. Donc la minute on veut faire attends le vite qui se non dimate pour élévation à Nzambe na ba golo ba voulé ba fanatique. Il fallait pas gagner élévation à Nzambe. Élévation à Satan. Olingana lo ba vérité. Élévation à Satan. Fallait élévation à Satan. Faire né élévation à Nzambe. Jaël beta bango bimisa ba vérité, sambisa bango, bango ba luka kiyo, ba kotsa kiyo na empire du mal. Barolongolote et puis yo kolongwate kanga ba boka wana Jaël ndaza bongo bandela bango pena Jaël bandela ba alongwate akolongwate awzara wana musuko bongo yuso bota mona edi baleta ningena edi baleta nani osomona place fali asali soldat na avant un mois fali na zabona sala soldat ko bana tala kalambiye ne tomi le kolangu mais osomona ba soma bien ah osoma pe ba soma ba bien kalambiye ya tombisi na kobeta vidéo vitesse yuso ba succès ba bengo numéro 1 mais ozotindaka ba fingaka baninga yo numéro 1 kabolo sala groupe na yo ba gaz ba weto ba même ozo petit innocent olingi succès innocent olingi succès ba misusu ka yo musique congolaise a bongo te est-ce que fali musique congolaise a dit otie non mais pardon tala lelo mutakale dibadia te sambo kindumba ya mwasi na ye sambo nana sambo citoyen na ye et ça me passe ni si na yo zo la zo kota donné aux arons internet te ils ont la bomimbo quand j'ai la musique la vérité moi c'est dibadia te mama na mungando nzoka nana boduga to yo to na munoka jael nana boduga parce que ne musique a composé au senga atie baninga be batie atie baninga soki atie baninga batie ake na monde na ya tene voilà donc kanga ye a côté prison bon ça là boy tu t'imagines mutu olongoli kombo ya mwana bana sundola bango yoza riche ozui bana sundola bona mama na bango vous allez kingo go vana mama bana no vendre mama bana donc aza mal organisé na vie aza eloko te faire alege na mbongo l'organisation nyonso tout o musique ya Congo ezalaki bongo te tomona jibe na wera tomona rivalité wana tomona papa lombo na taboulé tomona babuzobo te fallait ayeli bato na musique congolais donc bato telema kanga bango na bakisi ya kote bango na sentiment bakomi kobima lokola ozopala bato oyo bazali na basinga bakomi kobima bango mosikoyo bakomi kose compliqué donc en bref nga naza kuna mpona makambo ya fali te ofali asa sili ofali mpenza blanco asa sili en tout cas bravo na artiste fali na tanto asali mais soki aforce sur nature bolamu to asalaki mutu to akobosana ngo vidéo vitesse soki oza na gendarmerie osali obimiseli mutu visa pesa mutu ya billet asomba billet amatisa mutu soki olingi oturo mpenza soki oza na lokoso nayebi koza mutu ya gendarmerie nakangi so osomba billet nakangi ozomata yaye kozwa monoko ya ngulu osala nga mokolo kope nga mokolo makambo nga moni naboti bango bango nyonso tu na pipe basala baaki batravailleur na nga natindaka bango pene lobana chef boye aéroport oyo nyonso ozomona eza ya nga du bana tu baclient tu ya lucas aviation boconfie na ngai boyebi bieke ezalaki compagnie agence nanga ezalaki ngai te ezalaki mama moko ya aéroport donc ya plus de 600 personnes nga mpe na kati wana nakweyaki na kibulela me suis là nasali mwa voyage moke ya kisasa mpona kepebisa motu nde nayebisaki bino ngai ye na sponsor na ngai na associé na nga oza kopendre gravi sommet boyebi ete gravi makasi sommet donc ye nde associé na nga ye nde motu associé na nga parce que nazali su na force te ye sikoyo ayebi ke qui est président lik qui est lucas aviation nde tosassocie ya tiema donc lobi oyo nawangana te
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Vino, Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Masolo, Yabalaba, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sarabino, na bete la Rabino, Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment. Namboka, patron Gravi Makasi, sommet. Donc, il y a Aza Sommet, Gravi Makasi. Donc, Lelo, à côté de la journaliste, il y a dit que Biso Lelo, Toza pour ce pays-là. Donc, Lelo, on a Masola Balabala, Toza, on a présenté Tukumata, Naïorobo. Le président Azali, mécène, Azali, homme d'affaires, Azwaki moi, Bamakambe, Belé, oh, Batoluanda, Boyebi. Le président Aligny, a zongé la activité naïe. Et à cause de la Wondemini, donc, la stratégie, nous sommes en place pour azonge la Moussala naïe. Lelo, et c'est to solana présent ligue, mais présent ligue, to solana marambunion so. Donc, to sola maramba présent ligue, to soli maramba luanda, to soli pe, makaba musique kaka nenge zalaka. Présent ligue, to matana yorobo, boitard. Bonsoir. Bonne santé. Bien, ça va, petit frère. Bonne. Présent ligue, to matana, bonne basango ya Lucas Travel. Lucas Travel. Et ça, c'est Lucas Travel. Tu peux travel, comme il a fait travel. Comme Lucas Aviation. Lucas Aviation, parce que ma travel, ma botami belongo ba mbinjo donc ba mosala ba mabena bango ah ba travel wala le président ligue car président ligue donc Lucas Aviation. Donc toza awa naza awa sina na mboka. Oh quand on va mututu on ngala na défaut na yeke agence nanga efaliaki epa na ye bokanga mitema mosala ezonga très bien ozalaki 38 je crois si na timika bino nyonso tu botikala 7 personnes na 7 personnes wana so mosala ezongi na kosala solution nyonso tu na likidaka moko donc motu tu azala ne calme amitungisa te so omoni kokefundanga na leta kende kofundanga leta akoyebi ke il faut nous travailler pour nous remettre bino. Nous sommes bango au moins la mort à l'alligator tout cela qui est mission el Botswana ayaki mala mort la question. Oui, bien qu'il y a quelqu'un qui fait la photo que la police ou ce que non, il y a des empresaires. Oui, bien que avant la photo au foot, oui bien que oui bien que si vous dans le oui bien numéro naie donc pour au coup de n'endeni. D'où au coup de naie oh à détourner bango à détourner mon Botswana ba pesa 4 ans. Il y a 5 millions 4 ans. Écoute, ça fait que Jeep. À 0 pour l'année, pour la compagnie, ils ont la crédibilité à bien. D'où bas tout, client tout. Il y a Lucas Aviation, bon confié dans Naï. Vous voyez bien que c'est là qui, compagnie d'agence, c'est là qui Naï, c'est là qui, maman, aéroport. Donc, il y a plus de 600 personnes. On a fait dans 4 ans, qui boule la main, celui-là. Voyage donc comme il y a Lucas ils ont fort dans un présario dans un rapport à la solution gendarmerie tout aviation donc na gendarmerie na billet na ba réunion surtout à la katinanga donc ils sont dans le tout comme na poto je crois ba oyamba na chipoi. Pourquoi toi, Emmanuel Schengen, depuis les États-Unis, Emmanuel Schengen, mon vieux, quand tu as sola balabala, et pour ça la bière, maman Nanachela, j'ai vu ça, Florence Lozolo, donc, Bozala Zalara, souvent, na David Wembe, na dit que tu as la marama bien. Président Lucas Aviation, et Zozonga avec force. La stratégie nini oyo oza kotia en place na minute oyo to ekozala wapi ozala kaka na marche to okochane place mususu na minute oyo déjà ba passé j'ai commis 4 na agence tanga moko oyo kanga matuna lelo na ojaenda alors maintenant c'est la surprise pour ba tout ça ba na marche agence tanga ko zanga te après libanda donc on va mettre à 5 agences na retard on a sali na on mettre à 5 agences de ces bétami vous comprenez. Et ça, c'est le rôle là. Il y a le coup de tête. Vous comprenez. Surtout, et que dans l'organisation, dans une association,
Vous reprendre Gravi, hein, sommet, vous bien. Gravi Makasi. Gravi Makasi sommet, donc il est associé dans là. Il est Moutou associé dans là parce que dans un sous la force, il est quoi, il est qui est président Lick, qui est Lucas Aviation. Vous êtes tous associés. Il y a Tchema, dans le vidéo, on a il y a Tchema Monta, il signé par papier, il y a Mouyebina. Na motema na ngai Petit Ndembo Poutine. Petit Ndembo. Ouais, na bena ki bino les autres bena bino pe bino tout zala ki bomona ki neni marango désolé. Donc bientôt ça sera du waouh. Comment de rajouter Gravi Makasi par rapport comme un peu sponsor dans Masola balabala et coûter na ngoyo le côté. Donc zala pena patrocinador na Masolo ya balabala Gravi Makasi au sommet. Donc il venait du colo donc si vous soutenez Masola balabala et que ça la bien présent tout matin na Yoruba tout ça dit dans émission la fois passée tout cela dit makamba musique oyibi ndenge kenaki batu ndenge balobelaki selon yo batu ba traité dans ba genre wana nyonso donc on a peu obligé les lots sur no kaka makamba musique par rapport ndenge olobaki les solos il y a salle il y a Ferrego là la défense arena au commission on a niveau que ils en a 80 000 places. OK bah traiter comme si il y a makambo mobilité, aux en retard il y a internet. Zaki mutu moko avant le balika moko tanono vérifier pourquoi ça les loka bongo. Ba que no tuna Jaël pour aller dans sala bongo, pour aller dans sambusa à pire du mal. Hein? Pour ba juger na ba que na ko tuna Jaël na bango. Oh Jaël na bango. Le nom n'a pas été dans le à pire du mal. Ngai ta robaki 80 places ngai mutu dans lobaki. Faire était mutu à lobaki ngai. Dans la défense arena au bandeli ngo. Na bandeli ngai mutu dans lobby. Faire beta mo ça. Yo so moni congolais à vendre. Au so mona place fali à sali soldat na avant un mois. Fali na zabona sala soldat ko na. Nous tala calendrier ne tombe le rolangu. Mais ce sont pas bon se mabie. Hein? Ce sont pas bon se mabie calendrier à tombe ici na kobeta. Au moni papa le ko za vie. Let's say personne Jaël. Na comme fan na PC 1000 fois raison. Comment bien nous créer babiloko moko pour olinga musique congolais ezara ya yo moko ka muto bujete. Donc niembe skaka au moment yo dozali le premier. On obi yo le premier. Mais aux musique au sali équipe moboy o mutu ya marketing edi badiata ozu mona batu ya mosi excuse o former yé pour na kofinga bozu yé bo former na kisasa finga bamba batu sanitaire fingi bozu bo former ti bo meme na poto banda kofinga ale boko mina tambo boko pa époque penza e comme na suka il faut to sani to longwana nous batu o to sala ki équipe ya kofinga. So, nous tous aussi, nous formons les gens qui nous formons. Nous sommes là. Encore ma rage côté. Le président dit que encore ma rage côté. Encore, il y a un bon de format. J'ai le choix pour affiner la rabat. Est-ce que il y a baki Messi? Sauf que tout n'attend Messi. Messi a eu baki le ballon au secrétaire. Et n'a eu baki te. À ce moment oui, j'ai un to y billet. À quel poteau? N'a qui sait ça au fin nan. Voilà, moi on a fini. Les gens de niveau mona mawa nana zo tinda et même après ça mona ko mo lobalé l'autre o musique a commencé à jibote to mona jibena wera to mona rivalité wala to mona papa lo mona na taboulet to mona ba buzobo te fallait il battre la musique congolaise mais ba tout tellement kanga ba mona ba kisi à côté mona sentiment ba komi ko bima lokola ozo parle ba to ba ina ba singa ba komi ko bima bango mo siko comme c'est compliqué. Donc, en bref, nous avons pour fallait assassiner. Hein? Pour Fali, il faut assassiner. En tout cas, bravo, l'artiste, Fali, n'attend toi sali. Mais ce qui a forcé sous nature, voilà, toi, c'est là qui m'a tout toi, comme ça. Par rapport à nous, nous Fali pour facile. Fali pour papa, Azana, Banzembo, et Beta. A tout comme ça, featuring Naya, DC7. Et vous bêta, à un concert, belé, na mot toujours bana oyo. Na invité mutu oyo zo basili. Yo za journaliste tous à talako. Non, dans ça par rapport à des faits. Là, je journaliste tous à talako.
Pour le bas, président. Je poserai la question au Ngana Loba. Moi, je ne suis pas ivoirien. Parce que exprimer réalité au monde à Congo. L'Angola qui fanatisme, pas comprendre des thèmes comme faire à Sala. Parce que comprendre des thèmes, bien après 3 jours, 25 000 places. Il y a zone la moko place 40 places, 40 000 places de 6 lignes la moko. Allez, 300 personnes dans le Stade de France. Nous comprenons que est-ce que vous sont organisés sous ce au père de Moutou. On est à lobby. Hein? On est là au fallait lobby à Soukate Nicolas Rossani. À Rossani. On est Molani. On sait la pompage à Moutou na motema. Regardez. Nicolas nazo sala fort na yekola pompage ya Moutou na estomac. Mais de toute façon, les artistes de la Congo a s'aligné sur tout, mais ma belle qui est trop. Hein? Ma belle qui est trop. A pomper musique à bien. A pomper malade, ma belle trop. Ma pomper musique à bien la musique congolaise. Fallait pomper musique. Il y a bien. A pomper ma belle trop. Ma boule de la pomper ma belle. Or, il y a qui bien attend droit chemin, ça va pas problème. Il y a un autre qui est il y a un autre qui est kiss. Soit de la succès. Comment on se kiss une jour là? A fini la robatte. Aujourd'hui, Jaël Cho a fini la robatte. Mais si on gouverne les Gounas au la TV, on va expliquer, on va défendre l'idée, on va expliquer la réalité. Musique n'est pas robette, n'est pas musique n'est pas cosa, n'est pas musique n'est pas volée. On va expliquer bongo. En fait, tout ça na faire un concert l'année prochaine 2025, le 26 bisotou, tout ça na mon pays pour le visa on a sécurité oui moi na kendrate pour dans la complexe pour tout na que sous ça la programme ceux qui va niveau va sala kana va ajouter biso boy donc biso de présent tout ça na que pour tout ça na kena liboka mbongo na bomé sili 20 jours 10 jours 15 jours na zongi vous comprenez et là on a le bagage ya bien ça boy ba tout ba ka Lucas Travel pour ça la confiance. Et le Lucas Travel pour la Simalanga va travel va bota makina va ça va pire du mal là on a combo là on a pour ngaita on a pas problème va profiter alors il y a autre comme Lucas Aviation va faire ça la confiance n'est faire la personne va golo confiance na musala ne surtout faillite ezalaka et puis va couvrir faillite et là on mora c'est pour la driche sénateur après ça va conseil bien ngai. Mais il y a une vie, mais il y a une aviation qui est au boti ban ebele, toujours il y a des kuluna, batiki kuluna, bakomi ba travel. Nous sommes là, chuchu travel, tata travel, zuzu travel, zanza travel, bongo travel, titi travel. Le roman là, Lucas Travel International. Le roman est Lucas Travel International comme Lucas Aviation International. Bon, c'est là où on a poste de fumami. Bateau, l'agence Lucas, on a litige. Moi, tout ça, on va faire pas besoin de la pongi. Boulot, c'est zone nango. Là, on peut se mettre, on a fait la même papier, 4 ans, moi, c'est la salle à bissoter. On a beau la perdre, bino. Et là, en réalité, on va en merci à toi, le conseil à Lubanzajo. Merci. Nous, on va voir forcer la beauté dans la rastaté. Merci beaucoup à toi, Graphis Makassi Sommet. Graphis Makassi Sommet. Associé la Lucas Aviation. Associé à Masola Balabala. Graphis Makassi. Donc, on a composé. On a contrôlé la Makassi. Décision, il y a Edi Badiata par rapport à propos na Otolo Awa. Bango mutu bazwaki bango pona ba fingelaka bango ba musicien et ce qui peut Edi Badiata to fali moko bazwi décision ke baloba ke baza na posa batu ba fingelaka bango lisusu ba musicien te ba pekisi Jaël ba pekisi batu nyonso est-ce que soki nga na ebo yemba te olakisi nga koyemba na bango ba grand chanteur après singa tika koyemba na otika autre question na otika olakisi nga ndenge basalaka buzoba
après moi que buzoba kolinga oyo sanga ko tika buzoba na tika na balukela yo mokoti tala lelo mutakala dibadia te sambo kindumba ya mwasi na ye sambo na sambo sifoye na ye sambo personnel si na yo zo la réseau kota donné aux arons internet te ils ont la bombe quand j'ai la musique la vérité moi c'est dibadia maman na mungando nzoka nana boduga to yoto na munoka jael nana boduga nani comment nani directeur marketing wana Edi Badiata ndoka abimana ba danseuse nyonso to buka bango eloko ekomi na ba fanatique ba wario mitembe zo suka bango malembe bazolongwa malembe obe bazolongwa brusquement baza ba wario baza bon balongwa malembe brusque ata mundele imoso apesi yo magie na ye apesi yo pouvoir na pesa na délai soki délai c'est siri to mona ata mundele ata Michael Jackson akufa délai kokaki oyo ayi akomi koforce nati parce que asala te ko nazobeta musique ya bonzambe avec démoniaque tomonana te congolais azobeta musique atie baverni atie manzaka tomona ngo epa fali nekoza nango le msusu style yo yebi yango te papa mamoloba yango wana bon wana eza vie privée na ye coup de chapeau na ye asala biso musique kitoko na Congo mais le temps c'est le temps atika aforcer nature te po soki aforcer nature nyonso tu ya bolamu oyo asala ebunga palina aza bongo ameka kutala bona kobeta Stade de France beloko pene na vie na ye kombone bato balingo oyoka te ameka kati atia concert na minute ofali akoanosa beta Stade de France akokango te nazo biso ne force pas la nature oyo nyonso asala fala beta yango avant ekomi na suka ebe asali combien d'années na succès mais banda faire abanda na succès bonzambe na ye wana azaka na vanda wana kaka donc na minute oyo bofere atolobi kisi na ondima te mpo élévation ya nzambe na bagolo bavule bafanatique efali mpe ezalaki élévation ya nzambe élévation ya satan olinga naloba vérité élévation ya satan fali élévation ya satan fere nde élévation ya nzambe ozomona penake bafani moko baza décisif donc bango mona bazala bablatandenge oza bazala mobondo ozokana blangana mobondo soko nu neti na minute omeko fini kaka o frère esi babebisi internet baza intouchable babebisi pata ya bablage te ozomona bagola batiki na bango batiki fali bango bangoka bacontrôleur bazocontrôle makambo bagolo bacontrôle fere oyo ozala bongo te na musique congolais comprendre yango wana asali mingi siko kata afanda na ya bano betani musique normal neti de la forêt bleu oyebisa de la forêt nini nde nango akofanda pena misemo congolais amanke jibe amanke wera aozala te soki amanke mbala moko lider na ye mamo akosuspendre to akolongolo mosala ndenge babengana bakisi njor mise congolais na kota aria na stade na concert na tracteur osomona ye osomona moto aki concert na cheval akoti na cheval na concert na poto osomona moto akota concert na moto oyebi nde tobinga tokufa na lwanda en aéroport oyo bayamba wera lokola roi esefale asala mais ya époque wana ye pa yasali na ndenge na ye mais soki atika mpe baninga asala na ndenge na bango na otika ndenge nini soki ye mpe aza nao na tana tala ndenge afibi robino ye akomi olelalela ye akomi musique partout asala omoni gaz baopa afibi makambo ozoloba fo na baépreuve nango naza na épreuve te soki nalobi lokuta soki nabi ya solo motema no motebike naoloba ya solo épreuve nini ozolukela nga naoloba ya solo nga mona zango nakeluka baépreuve yango wana nga naza éprésard na homme d'affaires naza fanatique ya bonne musique ozopana ngai soki ye azali kose comporteka lokola musicien azosala succès azotikala baninga mpe bazozala baninga bien ye akozala likolo babasu baolanda ese naninga loba mabe na ye yozala succès babengi numéro 1 mais ozotindaka bafingaka baninga yo numéro 1 okabolo osala groupe na yo
oyo bagaz bawete oyo bameme ozwa petit innocent olingi succès ya innocent olingi succès ya bamisusu kaka yo musique congolaise ezala bongo te est-ce que Fally musique congolaise aki otie non mais pardon na ndenge mabe te tosite na biso apatikana nakoma Fally ana esa sili bato ozolanda bato Fally ofinga so bofinga nakuna te par rapport ozoloba Fally atiaki baeffort na ye moko azosala mosala na ye yango wana akomaki na baniveau wana ebandeko mosusu oyo ozoloba bamise mosusu ozoloba babandeki kosala baeffort oyo Fally bandeki kosala mpo bakoma na niveau wana effort nini acomprendre question Fally ndenge azalaki bongo basuccès akomaki nango Fally atravaki mpo koma na succès wana ebandeko mosusu pourquoi batravaki te mpo bakoma na niveau ya basuccès ya Fally wana parce que bakala elekaki trop na monde ya famille magique na bango aitufaka bato donc alingaki koyoka mutu te Fally aitufaka bamike congolais mais akokaki te obi nzembo oyo fere ntango te na prison ayombani bokangaki nzoto me molimo te bokangaki na bino nzoto yango bokanga me molimo bokangaki te molimo yango siko te zosala molimo yango zomataka ebo yango zobeta ya avant de ça déjà tobeta na soldat yango na molimo nzoto okangaki nzoto tikisu nzoto molimo okangaki te yango ozomona bamiracle osalama ata aza na mwa bwana ye me akonte bwa te bagolo balingi mpona molimo ezalaki na liberté ozopa différence nga bane naza aboye nalingaka Fally te na motema moko me nalingaka miziki na ye oye mutu akoka na okanga nga na babiloko nete nga na atiti nga prêtre na moko angola oyebi ye David oyebi nga nabimisa bino nabimisa bino ebele na maternité ya président liki nakangela bino makolo te nga mabetela tuki no David azalaki cameraman azalaki kofilme ngai so bongoma boyo sala boyo me lelo ye moko aza bosi ya plan na ye ese nde na koloba nga panga ese ye monanga na ngula awa nabanga moto to na respectaka bato nga ye na moto toane bien to continue bien soki oye kaka te otie totie soki nde musike akongo mpe ezango senga atie baninga mpe batie atie baninga soki atie baninga batie ake na monde na ye atene voilà okanga ye akoti prison bosala boye tu t'imagines mutu olongoli nkombo ya mwana bana osundola bango yo oza riche ozwi bana osundola bango na mama na bango oza lekingo ovanda mama bana no oyo ovandaka mama bana oyo donc aza mal organisé na vie aza eloko te fere aleki na mbongo na organisation nyonso tout atika biso totala musike afere toyoka banosager ya balutumba ya basamba ngwana ya baloko akanza omonaki dio tosala na loko akanza otalaki Jaël place oza présent lik na ngola peso bambote continuer Jaël beta bango sambisa bango dimisa bango bavérité président lik qui parle comprendre président lik président homme d'affaires ya ngola ngai même na Congo même bapoliticien bato wana bamusicien na bango oyo bakumisaka ngai akumisaka fere Jaël beta bango bimisa bavérité sambisa bango bango bato balukaki yo bakotisaki yo na mpire du mal bakolongolo te epuis yo kolongwa te kanga baboka wana Jaël ndaza bongo vandela bango mpena Jaël vandela bango alongwa te akolongwa te azalaka wana bokosuka nyonso bota mwana edi badeta lingena edi badiata nani bon ki di badiata Fally eza Fally maloba Fally alobaka si aloba na Jaël Jaël beta edi badiata beta edi badiata aloba na edi badiata aloba na Jaël aloba obana donc naosepeli kaka omoni place toza awa eza epa nani plaka da banda ya plaka nzanza ti tokenda epa Jules Makaya ti tokenda epa tata libokolo ti tokenda epa ya sénateur Paulo Tubilu parce que eza normal mbongo na nga nazala leza nake pa Jules Makaya naza à l'aise nake Alex Mundai bientôt mpe restaurant bar ya monene efunga moyebi ti pitu njembo baza kuna banzo après mission naza kuna donc
plaque à la bande ndenge akangi lwanda na kolia esa boya bino musuku na bolamba ndenge bopesa na musique mais ye aza kokale baninga fala bana okale tala frère wana soki azalaki ya nzambe te mbe natika musique ozalaki te mpe eza ngonga bato baretenir nini mpona te mpe bangonga te tocontinue namoni miso yango tocontinue Grand Fils Makasi sommet azala donc il faut topesa ye temps aza na problème moko te ndenge bopesanga confiance ndenge bopesa mpe Grand Fils Makasi confiance oni sommet ndenge azala na Grand Fils sommet azala na alobaka na ye te avant na ndenge na place moko azokata kaka mondanga na ye awakata mondanga me tala la poche Grand Fils tala la poche Lucas Aviation ezele moko ke ato boyi yango ato veno critiquer yango pendant na mama cop na ngapela na ngola critique na yango ne pesa nga makamu ina ba tuzu ba jija na musika osola na musique ali ni tile musika komi pembe na yo mona ta kufa sute oneti ngabo na liaka na bato na mela na bato na donc na pena ya yedi ndenge nimbaka na liboko te ndenge mpe na Grand Fils sommet ndenge moko mpe kaka donc oyo kolinga asalanga mabe atuka bolamu eganga yo neti ovanda nini napesa yo te eloo te napesa yo eloo te vraiment journaliste ingratitude ekote oyo napesa yo opesanga eloo te eloko kaka koretenir ke bopesa confiance na agence Lucas Aviation International opesa biso ya te ko agendamete non agendamete comme na bafaser omona na 4 heures nazosala agendamete ntango nga nazosala makambo ya Brésil nazosala bato biye nayebi ke kongola azokela kozonga te nabimisi systeme na ngai ya biye na ngai ya likolo moko mpo mbongo ekita motu azwa facilité ya kovoyage nake na matisi omona bango nde tute babomeli na cope babomeli na cope siko systeme ozotuna ngai secret nini nabombi siko na poate epa nao yo mpoza kamara na bango nyonso tu otolaka bango nyonso mpo konotika bango ketala lide na ye boyeboye ozwanga te me osisi na biso avopesa bato bambote oyebi ke na nsima na yo baagence ebimi mpe ebele oyo baosala misala bien oyebi baza kokonte me oyebi baza kokonte ti okokonte bango baza kokonte te nanga esala publicité ya motu te merci ezali bambote na bato yayo ngai nazaki otanga bakombo ya baagence oyo baosala mpe mosala bien etali yo mpe oyebaki kopango te mokoki no kotanga te oyebaki kopa osenge nayebi su kopa ngo te note yo bandeki osala mwa voyage nazongi kope tu bazosala nga mokolo kope nga mokolo makambo nga mimi naboti bango bango nyonso tu na pipo basala bazalaki batravailleur na nga nga natindaka bango kende lobaka chef boye aéroport oyo nyonso ozomona eza ya nga mokonzi nyonso toza camarade na nga naza yango 24 ans na aviation bango bana yango ba 8 mois 6 mois 7 mois courage na bango bamela normal fo baluka vi baluka mponga toyebi koluka me bamema yango te misusu nayokaki bakritikaki nga Grand Fils esoi ngai somasinga bia président leki bato balingaka te ngabi te balingaka bango tu bango bato tu bango balingaka te babafandanga absence nange ebengisa bato moto ntango ye dokolongolanga na mboka mwa voyage ya moki bato moto ozoya to oyekili nini voyageki mpona nini naza nani na voyage te napesi mbote na baye tu balingaka ngai bao tu balingaka nga napesi bino mbote bao tu bayinaka nga bokosi boyinaka nga te napesi bino mbote tozala biso kaka bie toyinanaka me tozalanaka totonganaka tozalanaka donc tozotongana tozomona tozolia tozobana moto azoboma moto aza te tozotongana asini akwe netikina asini akwe esi nalakisa bino immeuble na nga bolakisa immeuble na nga nakweyaki natekaki naza kaka vieux moko courageux nakoma homme d'affaires présent oyo nafutaka batravailleur so oyo na mosala nafuta engagé batravailleur je le paye
travail moko te atikala koloba puis nazolakisa travail tout mosala nga natangisa na bato mosusu baya bongo nakomisa bongo bainformatise nakomisi bongo bato akomoteka babillet ya bongo tolingo osalaka mabe ekosimba te bolamu kaka kologanga alors tolingana batravel nyonso tu bato tu oyo ya gendarme tu na bato mosusu oyo epuis kope yango bozala limité soki ozala gendarme tu osali obimiseli motu visa pesa motu ya billet asomba billet amatisa motu soki olingi oturo mpenza soki oza na lokoso nayebi koza moto ya gendarme nakangi so osomba billet nakangi ozomata yaye kozwa monoko ya ngulu naza mabe nzotoeba yokutuoloba te naza mabe bon na age yanga era age yanga tata bona akufa ya pauvre soki na bandi liboma to nini to ezaliki pauvre na lwanda na mboko yanga oyo nazokomela mokolo 30 na mboka na nga napandika bo anasouffrir presalika ngai basacrifice ebele apesi mbote na pitunjembo Poutine napesi mbote na 00 napesi mbote mpa ya Adolphe Timba napesi mbote mpa ya PDG Mavinga yolo ya Tongo PDG Mavinga napesi mbote na bastaff tout oyo nga nakokende bazorespecte ngai baoyambanga bien Gilles Makaya merci à toi en tout cas vanda na ngwene wana papa vanda tu wana vanda wana mongunya akota te akota te sénateur par Otudulu beauté plus beauté na kati ya cavalier solitaire na beauté osalela biso place ya retrouvaille wana garder ngo kaka bongo yozaka kolinga limpu mingi courage Serge Tata Kibokolo en tout cas sali mingi tikela pe baninga sali trop mister sali trop komba ya kacho ya dobando bandaka okanga niembesi nakutu nazosala bwati na ngambo ya face na yo kachi nono ozwanga te mwana mai na ngai Serge Tata Kibokolo le fondateur de Boutou monsieur Bambote sans oublier esiko tozozela ya tatami eza mpe ka place ya kolia Alex Mundai en tout cas abundani tokomi sikoyo na suka récite si récite motu nyonso tu bona na émission oyo o compagnie na nga même bato nyonso tu na monde bakanani oyo o compagnie na nga ezodevoir ye 6 personnes wana zela mosala ebanda après oyo obengi nga soki eloko ekoti bapesi mpo na lakisa na l'état 30 personnes na futa seke na na volonté ya kofuta bachantage oyo akosala akima na akokima mpo na nini so nakimi na okende poto naza président nga visa nazwaka na minute 2 jours nazwi visa nakende alvara na yaza président nazwi visa nazaka naviyaka poto te nalingaka te nakekoma na sapotage namata nakesukula betage to natandaka badra naokoka te na age mokongo egumbama nalela ngola na motema moko bakourage tout oyo bavoyage na poto na Amérique na nzela ngola nzambe abatela bino bamama na baguerrier boleki na bakino bakenda poto bino boya na ndenge na bino boluka boteka bamapangu to bapara bateka mapangu bino na bwana poto bokata bisanga na bisanga mpo bokoma baamérique ngai oyo ya bino président lik oyo atindikala bino bato atindika bino atindika bino atondisa bino na baamérique wana nayebi ke bozelanga boyambanga na cipoi na koyanga kaka me nabongisa na mosala nazongisa mosala ezonga na kimia napesi sindi mama maboke mbote me condoléance grande sœur donc napesi bambote place aza bon séjourné na Kinshasa donc yangai musicien préféré oyo yanga musicien baza kaka 3 Fere yangai Ibrator Biana merci na o yale merci na o na Kinshasa Ibrator wana bimaki para na nga gravement malade ndo ba para na ngai ye ngaso Ibrator aza awa to ngala zongsi makambo Ibrator na yango la chaque mois abeti na to oya biso camarade
Inzulukable, inchangeable, JDT Moulopo et Papa Popi. Camarade Nanga, camarade Apichunjem. Ici, Rosali, Zamba Batela, Zamba Batela, Batunia surtout. Sans oublier, d'abord Messi. Le bandage de Messi, la bossa niote, et le retour au sous au faut se raboter la lox, dans la hôtel de là. Surtout en vie, Mayem d'atteindre la carrière. Merci beaucoup. On était là avec le président Liv Tukumata na Yorobo. Et le travel et commis aviation, président Liv. Donc, Makambo Nyon Salobi, ça engage que le président Liv est bimi na munoko na ye. Et bimi na munoko, il y a David et Wimbete, mais et bimi na Masola Balabala. Donc, merci beaucoup na Batutu. Excusez. On va accompagner Masola Balabala. Beta Bango, Jaël, Beta Pile de Mat, Sambisa Bango, Jaël, chaud. Gravis Makasi, sommet, Bola Moulege Belé, Kota Masola Balabala, et ça la bien. Alexis Fumwampata, Fumu, Tozagina, l'image, Bakote Moro, na président Ligue. Lobagi Chana, Lobagi, Alex Fumwampata, donc, Kota Masola Balabala, donc, na batuto ba compagnie Masola Balabala à chaque fois na lobaka Masola Balabala eza chaîne commerciale eza pona mutu nyonso oza na poso yebana oza na posa basala publicité oza na posa balobela ona ba genre moko boye contacter vena Masola Balabala okozala décité promotion kombo na yo o sima na ndenge vena sima a olingi ba poser le moko boye pona kombo na yo elongi na yo contacter biso kaka contacter biso. Et ça l'a bien. Donc, on a ensemble avec vous, Carlos Caballo, Bola Moulege Belé. Donc, Caballo, moto moko bien, journaliste moko bien. Le qui on a boboto, Carlos. On a ensemble avec vous. Ciao.